C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Boyebola mola bolandi ya journal ya peuple pour la peuple info lingala mbote na bino bisika nyos tu bozwa mitika eteto fongola ya jeudi 17 octobre pour na conteste bino ndenge président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia Nkwanga ayambaki mercredi 6 octobre na cabinet na ya mosala annonce apostolique ya République démocratique pour na koyeba mingi bozwa ba détail elongo na héritier mapindemi na bilili ya Benjamin Boulembi. Et l'on annonce apostolique, yé a Sengi Église catholique va contribuer à la démocratie. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia Nkwanga a yambaki mercredi 6 octobre na cabinet na ye nonce apostolique Eutere Balestrero Oyo Azalaki Bongo na invitation na ye numéro 1 ya chambre basse ya parlement et l'on annonce apostolique ba betaki mingi masolo ya ndenge na ndenge bosimba ke représentant ya pape François na République démocratique du Congo balobelaki ba sujet etali processus électoral na suka ya masolo monseigneur Etero Balestrero ye atalisi ke ba sujet ya ndenge na ndenge ezalaki na centre ba en charge na bango processus électoral na République démocratique du Congo pour naye objectif moko ezali ke église catholique a participé na processus électoral pour na apporter contribution na ye na démocratie na RDC à travers l'élection oyo esengeli ezala inclusive crédible pe apaisée na 2023 pambate bien-être ya population ezali ko dépendre na wana objectif ya liboso ya église ezali ko sauvegarder démocratie pour na bien-être ya population processus ya désignation ya animateur ya commission électorale nationale indépendante Église catholique na monoko ya annonce apostolique va encourager dialogue et consultation et salema entre ba parti ba consultation oyo ezali kolakisa preuve que possibilité ya processus et kozala bongo na consensus moko pona komema victoire ya démocratie na masolo nyonso bosimba ke pona koza position commune ya ba sujet important pona bien-être ya population ndenge monseigneur Etero Balestrero abakisaki alobi dissension entre 8 confessions religieuses et ezali kopesa lisusu espace pona ko continuer musala. Totikala kaka na ngambo ya chambre basse ya parlement pona kotalisa bino lisusu ndenge président Christophe Mboso ayambaki pe kuna kaka na cabinet na ya mosala toujours mokolo ya mercredi 6 octobre Michel Nzaye oyo azali bongo représentante ya président ya commission ya Union africaine héritier mapindemi Benjamin Boulembi. Christophe Mboso Nkodia Nkwanga elongo na madame Michel Ndiaye badiskitaki na oyo etali mise en place ya parlement africain boye na audience na mibale mercredi 6 octobre président ya Assemblée nationale asalaki ba discussion elongo na madame Michel Ndiaye représentant spécial ya président ya commission ya bureau ya liaison ya Union africaine na République démocratique du Congo elongo na chef ya bureau ya liaison ya UA na RDC
elongo na président ya Assemblée nationale baevokaki sujet ya présidence en exercice ya Union africaine pe rôle ya parlement na mise en place ya présidence en exercice elaki mingi instrument juridique ya Union africaine oyo eza d'importance moko capitale elongo na RDC pe Afrique mobimba badiskutaki pe lisusu makambo ya ndenge na ndenge na oyo etali vision ya Union africaine question oyo pe ezalaki abordé na angle pe ba perspective d'avenir bosimbake ba différents parlements esengeli bazala ensemble pour na ko jouer rôle moko ya makasi pour na législatif boy atalisi ke ezali pouvoir moko ya conseil ezali important ba jouer rôle moko ya makasi pe plaidoyer ezali ki important ayeba na kozwa voix ya président ya Assemblée nationale oyo akomene plaidoyer na ngambu na ye président Christophe Mboso Nkoda Mpwanga alobaki azali favorable po bayeba na kokoma na niveau wana kasi eloko ezali makasi makambo nyonso eyeba na kozwa ma au sérieux bango nyonso basangisa ba force na bango po na kotambola ensemble. Programme de développement, il y a 145 territoires de Ezalaki na centre, il y a ba éloge entre Premier ministre Jean-Michel Samalukonde na ba notable, il y a Okatanga Hérité Mapindemi Anemon Pumpa. Programme de développement, il y a 145 territoires. Nde ezalaki na kati ya masolo entre Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge et longo na ba notable ya province ya Okatanga. Bayokaki eko ya programme ya gouvernement pour le développement na niveau ya base. 145 territoires. Ba notable ya Okatanga bakutana kibongo et longo na Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge. Délégation Oyo et Kambamaki liboso ya Premier ministre et pas ya gouverneur ya province Oyo Jacques Kabula Katwi. Amélioration de l'infrastructure routière, forage et puits d'eau, mécanisation et agriculture, pe ba besoin urgent et longo na territoire respectif, yangonde ezali ba sujet oyo ezalaki bongo développé. Porte-parole ya délégation, chef coutumier Kaponda Lubenga Bwalia Sakade, ye atalisaki satisfaction na ye liboso ya bapanzi sango. Alobaki ke entretien na bango et tournaki autour ya problème oyo bazali ko traverser ba entité coutumière na territoire na bango pe ba secteur elongo na ba chefferie concernant banzela ba dispensaire ba hôpitaux alobi ba problème eza ebele oyo bango bazali ko traverser na ba village na bango lokola ba forage ya mai en tant que chef coutumier baza na besoin ba tracteur pambate culture esengeli ezala mécanisé boye chef Kaponda Lubenga Bwalia Sakade alobi que chef ya exécutif a se montré réceptif à yokaki bango na occasion wana a promettre bango a ko s'imprégner na situation pour na évolution pour na trouver ba solution moko esengeli pour na développement ya ensemble ya province na bango. Réponse ya premier ministre ezalaki positive etikali ba étudier longo na cabinet na ye batala ndenge nini bakoki ko aider mboka a féliciter premier ministre ndenge a songer na bango pe bazali ko encourager à travailler na sérénité ba chef coutumier à Grand Katanga bazali derrière premier ministre bazali ko remercier ye elongo na président de la République ndenge a songer na mwana ya mboka na bango ba féliciter ye. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila azui acte ya meeting ya Lamuka na le 9 octobre na place Sainte-Thérèse kuna na commune ya Njili ndenge Hérité Mapindemi apesi ba détail. Gentini Ngobila, gouverneur ya ville ya Kinshasa, azui acte ya meeting oyo Lamuka plateforme ya Martin Fayulu Madidi elongo na Adolphe Muzitu bakope sabongo mokolo ya samedi 9 octobre na place Sainte-Thérèse kuna na commune ya Njili. Numéro 1 ya ville ya Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka asengi na plateforme Lamuka esengeli basala makasi po na ko respecter ba geste barrière nyonso ndenge ezalaki édicté epai ya ba autorité ya République démocratique du Congo pour na ko éviter contamination ya épidémie ya COVID-19 na tina wana Gentini Ngobila Mbaka azali kosenga botosi esengeli ezala nyonso oyo esengeli ezala respecté na ngambu ya plateforme Lamuka selon ba communicateur na bango ba sepeli ndenge hôtel de ville ya Kinshasa azui acte pour na meeting oyo bango bakosala mokolo ya samedi 9 octobre na place Sainte-Thérèse kuna na commune ya Njili bango balobi bakokabola ba masque epai ya ba militant na bango nyonso pe bakosenga na bango ba geste barrière ezala respecté bazali kosenga na ba militant
na bango oyo bakouta bisika na bisika esengeli ba respecter ordre public meeting epesama na ndenge ya malamu pe esila na ndenge ya malamu eloko moko ya mabe eyeba na koleka te bosimba ke plateforme lamuka basengaki meeting oyo depuis bazalaki na masolo mikolo eleki elongo na premier ministre Jean Tiningo Bilambaka pona marche na bango oyo eboyisamaki mikolo eleki boy après meeting ya le 9 octobre bakorganize marche pacifique mokolo ya samedi le 16 octobre ezali koya nyonso wana ezali pona koloba non na fraude électorale pona koboya glissement pe kosenga dépolitisation ya commission électorale nationale indépendante fini na mokuse. Première dame Denise Nyakero Tshisekedi na cadre ya fondation na ye a visitaki ba école mibale tosalisana na Saint-Cyprien et pa iwapi aremetaki ba fourniture scolaire na ba élèves Stéphane Skande Nathalie Kaila ba accompagnaki na compte ya Info Lingala. 2 écoles à l'honneur na rentrée scolaire Oyo 2021-2022. Denise Nyakero Tshisekedi, présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi, akitaki na école Saint-Cyprien pe bosalisani. Première dame ayebisaki na ba élèves bapesa le meilleur na bango po bazwa ba résultat moko ya malamu na suka ya mbula oyo. Denise Nyakero Tshisekedi na qualité na ye ya présidente ya fondation oyo eza na kombo na ye ayaki maboko pamba te amemaki ba sac uniforme cahier latte stylo crayon gomme pe biloko ya ndenge na ndenge pona ba élèves ya école Saint-Cyprien pe bosalisani nyonso wana na ndenge na ye ya kokontribuye pona o etali gratuité o ezali initié par chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona bana ya secondaire. Présidente ya fondation apesi bango message kaka moko na o etali programme excellence ya Batia Molende pona kozwa 85% na examen d'état mwana nyonso oyo azali na posa ya kobénéficier na prise en charge ya programme excellence ya ayebaki akotanga bongo pe bakozwa ye prise en charge pona ba 5 années na ye na université na o etali kopesa ba fourniture boyebake présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi akani kopesa lisusu na kwilu na kwango na mikolo oyo ezali koya. Honorable Florent Lebe Mupia a réhabilité pont oyo et Kabola quartier Kimbangu 2 na Kimbangu 3 kuna na commune ya Kalamu Domi Bendelongwanza. Honorable Florent Lebe Mupia oyo azalaka tango nyonso pembeni ya population oyo moindre problème bakimelaka kaka epai na ye akoma lokola mur ya lamentation pona bana funa pa oyo bozali komona boye ekabola Kimbangu 3 na Kimbangu 2 na commune ya Kalamu kobeba nango enyokola population mwata mulai ba dega ya ndenge na ndenge esalema na esika oyo nde na souci ya kosunga population. Honorable Florent Lebe Mupia a réhabilité yango ndenge bozali komona circulation ekomi normal population azali susu na eloko ya kobanga te ndenge bango boko balobi pe ba féliciter Florent Lebe number 1 ya bana funa. Papa merci c'est ça pour bientôt les fort umela wana tozaki na difficulté ya kokatisa na cause na yende yango wana tozi grâce wana ya kobana kokatisa facilement nzamba bate nzamba pambola ke makasi po en tout cas atika bana Kimbangu te soki bayebisi likambo wana en tout cas sera solution nzamba bate la kai ye moko pe honorable Florent Lebe Mupia a expliqué kitina ya geste na ye miri ya lamentation ya bana funa. Honorable Florent Lebe Mupia na sali eloko posenga mpona sala geste pont yo baserelo yo ezali rôle langa nazali obligé ya kozala pena population ya funa ya Kalamu ya quartier Kimbangu pambate bavotanga mpona za molobelema na likolo et puis natal makama social na bango makama social ezali ngate ezali gouvernement mais tant nazomona mwa ba retard ezali côté gouvernement na kozela te ngai na bana Kimbangu na bana yeto quartier nanga
nakotika te bato nanga basouffrir nasali geste oyo boye po permettre bato batambola bien à l'aise bakolukalukoma biloko ya kolia to misala na bango donc ntina mosusu ezali te susi ezali kaka kosunga population na biso na makambo etali sociale alalaka pongi te oyo etouche bana funa etouchaka pe ye directement moko te abosani yango misala ya honorable Florent Lebe Mupia elobaka yango ntango nyonso. Tobi ma ville province ya Kinshasa tokende bongo na province ya Ituri epai wapi FRDC batiaki maboko na mama moko ya 53 ans ye asali déjà 23 ans mobimba na ngambo ya ADF pe ye asombelaka bango biloko bolanda commentaire ya Héritier Mapindeni. Mama oyo bozali komona bakangi ye na province ya Ituri mingi penza na ville ya Bunia aza na 56 ans kombo na ye Kavera bakangi ye na biloko ebele lokola ba poignard bambeli pe ba machette elongo na biloko mosusu quantité pe ya ba vivre oyo amesana kosombela ba ADF ye amemelaka bango asali déjà 23 ans mobimba pembeni ya ba ADF bakangi moko te bakangi pe na gérant na ye na kombo ya Mumbere ndenge lieutenant Jules Ngongo oyo azali porte-parole ya zone kuna na Ituri azali ko expliquer pe atalisi ke amesana kosala mosala oyo asali déjà 23 ans azali wana pona ko ravitailler ba rebelle ya ADF komemela bango biloko ya kolia pe komemela bango biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali ko permettre bango bayeba na kosala mosala ndenge bango balingi ndenge ye moko mama oyo azali ko expliquer. Bosimba kena ngambo na ye lieutenant général Nkasha Maluboya oyo azali gouverneur militaire na province ya Ituri yepe azali ko expliquer ke mama oyo esengelaki kaka bakanga ye pamba te population esengeli azala vigilante tangu nyonso bayebaka na ko annoncer makambo mabe ezali ko salema. Je demande par la même occasion à la population, il faut savoir dénoncer. Dénoncer. Bon, mon maman, il y a voilà. 23 ans dans les années. 23 ans. Population asepeli makasi na musala oyo ba force ya sécurité pe ya défense basali en attendant banquette ezali kokoba kosalema kasi mama oyo Kavera elongo na gérant na Mumbere batami na disposition ya justice esengeli asala mosana ye. Compagnie africaine d'aviation CAA a tiré prix ya kitoko na Airbus A320P 330 pour na ko permettre na bato nyonso oyo balingi ba voyager na ba condition ya kitoko. Michael Bristoto. CAA leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne oyo etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers bavion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe ATR quel que soit rang social na yo CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison il y a 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah!
CAA osaka boye po nini okomisi ti ko voyager na Congo profond na first class veut dire première classe masolo esili luxe pe noblesse ya nyama mais na Congo profond moko te na terrain CAA mfumu ya mapata. Route ya Goma Kisangani eza ya kobeba penza makasi ba commerçant baza ko déplorer ndenge nini biloko na bango eza ya kobeba anemon pumpa. Likambo ya nzela na République démocratique du Congo ekomi kozangisa bato maloba awa tozali na route nationale numéro 4 Goma Kisangani botala bino moko eta na yango mituka ezali kosala un mois na nzela oyo kaka ba motonde ekoki kosala une semaine malheureusement ememaka pe eloko ya malunga te. Population aza ko souffrir surtout ba commerçants bazali vraiment abandonné na bango moko insécurité epa yuapi ba marchandise na bango pe eza ko beba na ndenge ya kosakana te misusu kutu baza obligé ya kobwaka yango na nzela awa tozali na route nyanya ba foisende kaka motonde ezali capable ya koleka awa mituka ezoko sala ba poso ebele sans lisungi tala ba passager bazali kolala na nzela ba yebite soki nani akoki kolongola bango na pasi oyo. Le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Likambu ya RDC pasi na yango ezali mingi likambu ya nzela po biloko ebele ekomaka na ba grande ville te po nzela ezate ya boye toloba développement ndenge nini soki kolongwa Goma ti Kisangani mituka eza kosala un mois ministère ya infrastructure misala ezali makasi ya kosala vraiment pona yo. Tozonga la ville province ya Kinshasa pona kotesa bino ndenge érosion oyo botami kuna na o Congo na commune ya Ngaliema eza konyoko la population ya coin oyo makasi surtout ndenge bamvula ebandi boye vraiment cauchemar. Bota la binomoko, tozali awa na avenue au Congo, précisément na commune ya Ngaliema na quartier Upen. Bota la érosion oyo ndenge sali musala bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo ezali na risque bandako etikali nano pe bandako mususu ekei déjà na libenga oyo bozali komona érosion oyo bandaki muke lokola maseki kasi botala bino moko réalité. Donc population ya quartier Upen mingi penza na avenue au Congo na commune ya Ngaliema bakomi na danger moko permanent pamba te bambula oyo ezali kobeta bikolo oyo ezali kolalisa bango pongi te. Toza na Upen na avenue au Congo érosion monene awa ezoboma ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement tosi to lancer message mo mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato. Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya avenue au Congo na commune ya Ngaliema bazwa ouf de soulagement pamba te mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongi te bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout monde bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya lalu na quartier d'Elvo e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution donc bakonzi bosala quelque chose. Na couloir région Simbaka église tabernacle de la moisson oyo ekambamaka epai ya pasteur Ami Simona Ngoyi bakofongo la campagne d'évangélisation na bango vendredi 8 octobre kino dimanche 10 octobre bolanda ba détail elongo na Johnny Kokonde na mongongo ya héritier Mapindemi. Message du temps de la fin, oyo epesama na prophète William Marion Branham nde église tabernacle de la moisson balengeli 3 jours ya campagne d'évangélisation ya kafu, c'est-à-dire vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre. Yango ekozala bongo de 16h à 19h. Pe mokolo ya dimanche ekozala de 14h à 17h. Bosimba thème na yango ezali les événements modernes rendus clairs par la prophétie selon Mokande à Luc chapitre 24 verset 13. Et pa wapi ba prière ya kafu elengelami bana nzambe nyonso ba vandi na ville ya Kinshasa ba commune nyonso bokende na lombango pour la campagne oyo ya kafu
elongo na église tabernacle de la moisson ndenge yemoko orateur ya milulu pasteur Amisi Mwanangoy Dieudonné azali ko expliquer na micro ya Info Lingala journal ya peuple ngoke tokoza na campagne d'évangélisation le 8 le 9 le 10 tokoza na campagne d'évangélisation pour prévenir le peuple de Dieu pour na communier nzambe salaki kati na ile kotozana yango retenir que na kati na mokili ezala makambo esalemaka me bato mingi bayebaka yango te fo kozala na prophète mpo alimbolela bino makambo oyo eza kokomela bino na kati na eleko oyo bozala na kati na yango tunangai église tabernacle de la moisson ezwami wapi adresse yango yo ezwami bongo na boulevard central numéro 109 commune ya Kinshasa, référence marché type 4 topé marché Somba Zigida et pai wapi bana nzambe ebele ba bengami yo motoza na maladie yo motoza na ba problème pe mikakatano ya ndenge na ndenge bokende ebele pendant 3 jours au ya campagne d'évangélisation bokoza lobiko pamba te ba prière ya kafu et kosalema elongo na mumbu na nzambe Amisi Mwanangoy Dieudonné bobengami kokende ebele bokende ebele nzambe akosala Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. ONG Congo de l'espoir ya mwana mboka maotwene bazo sunga batupona ba bourse ya bamboka lokola Chypre en même temps baza kopesa ba cours ya formation. Michael Bustoto Stéphanas Kandi. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka le président Maotwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'espoir tolobi toza bien placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre Esilité, tellement soucieuse et instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'espoir et Tielibino mo bangé na salle informatique avec zamba ya ba machine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli pe ba formation ya langue informatique na ba nyonso oyo bani koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'espoir ya président Maotwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuni ngai adresse mpo na barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpo na bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'espoir président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité et enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. bosozeke tokomi na suka ya journal ya peuple mpo na peuple merci mingi na Alain Bowala oyo azalaki na nsima caméra journal ezalaki monte epai ya Aimé Kachimanga ndenge na misana koloba info lingala ezalaka supervisé epai na ye moko héritier mapine mibandeko botikala malamu ngala bino tomonani mikolo ezali koya au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na ye mokwake, Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tin na Congo profond.
prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino lisusu 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 1330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 1330 P2 fréquences na Airbus 1320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et komanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.